Dès 2026, voyez belé, donc ils sont tout aux alas. Le 2 et le 3 mai. Biso Bancien Léopard, aux alas. Le 2 et le 3 mai. Pour la Biso Bancien Léopard, aux alas. Fally Ipupa est une richesse pour la culture, non seulement congolaise, mais aussi africaine. Tout son concert au Stade de France mérite en tout cas un soutien indéfectible et sans précédent. Mwanamboka, Nyoso, Wabi, diaspora, Banani, Obaza, partout. Donc, Baya, Stini, Mwanamboka, donc, honneur et Yamboka, ils ont beaucoup. Boya, leader à Zamoko, Fally Ipupa numéro 1. Boye, Belé, tout soutenir. Ngamoko Pena Mzalawana. Toya Toputana, on a besoin de ensemble. Batunion surtout 2026, Baya pour sa pote Fally Ipupa na concert na ya stade. Vita mtazo beta te, imana mtazo beta te, Léopard mtazo beta. Au drapeau ya Congo, vous te côté les mains, vous êtes en Stade de France. Aina tena vita imana, Léopard nde wana cheza beta. L'équipe nationale mtazo beta. To sepela ilongo, ezali kama mabele. Biso buto keto de soutenir concert wana pour le bien, kweza procès na mwana mboka. All the people of this country, all the people of the world, they can come and support Fally Ipupa to the concert. Dessin 7 huyu. Donc nzembo wana nde yango nde oyo ezala mokola concert. Oui, vous pesa biso elengi makasi yango. Okasango na yo malobebele ya motema na Oui, date anniversaire nanga préféré. Oui, lisusu tanga liwana nga. Okoyinga kaka mokolo na botama. Ilizo benganga esengabi. Ndelanga lifunga mama. Yango wana nde bomanga. Si Fally Ipupa était un joueur, Donc Angaza, la neuf amati. Ngapo na nga Fally Ipupa so azala joueur, aza Lionel Messi. Fally choisi joueur à Ngaba Tobeta numéro 10 comme Zidane, meilleur de tous les temps, comme Messi. Fally Ipupa soka zaki footballeur na monde lelo. Maza Cristiano Ronaldo pour Talabaka. Biso bana Madrid. Pour nga Fally Ipupa so azala joueur, aza Cristiano Ronaldo. Ndege mutazo beta musiki. Ndege pepa le beta maka. Donc il faut ça la neuf amati. Anga ta numéro 10 Messi. Amuna musika. Tu en 2025. Il y a mon loko en 2027. Pour la scène fallait des joueurs C'est-à-dire aza guide, yemo ko chabi yemo ko pesa passe yemo ko sala docteur. Il est le chef d'orchestre. sa capacité à créer des situations parfois inattendues dans son style musical, dans sa manière en fait de gérer sa carrière musicale. En fait, ça correspond, je vais dire comme ça, exactement avec les qualités d'un milieu offensif. Yaya nalobaka yango chaque fois. Hôpital ezalaka un endroit très dangereux. Oyo, il faut nous alaka na bokebi. C'est pas seulement hôpital. Ezali hôpital, ba wende, ba cimetière, esik na ba stade, esika no so carif, esika oyo ba bazalaka ebele, il faut faire très attention. Et surtout, tobetaka sete mingi na hôpital, tolobaka nini? Hôpital ezalaka pont entre cimetière na kozonga na bomoi. Ya makambo lekaka na hôpital. Soki ba fungoli omis omona, ndimela ngai ekozala somo. Yango nalobaka chaque fois. Soki ndeko na bino akoti na hôpital, ya tiaka mabolongo na se osambelaka po elekaka kuna somo. Eza kaka te soki ndeko na hôpital, ata soki yo moko osalaka na hôpital, to pe mama na yo, tata na yo, ndeko na yo, mobali na yo, mwasi na yo asalaka na hôpital, ata kokombola oyo tiaka ye na mabondeli po. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Yaya, pouvez-vous imaginer malade a eu domination du colo ya docteur? Ba docteur ebele to monaka. Ba botel bango ba licence, to ba botel ba licence, ezalaka volonté na bango te. To ka ba sango ebele o ba tubi ndeko moko tonga a propriété na beta masolo wana ebele awa. Nzoka ezalaka malade mususu. Ba yaka wana ba eu domination du colo
ya ba docteur siko domination bazwaka likolo ya ba docteur bazwaka yango nini esalamaka ndenge nini yaya est-ce que bosala déjà constat wana to ebandi mikolo nzoka nde docteur oza na salle d'opération to oye kosala ba visite esengeli na yo obima na ndenge ya nsima kobimaka te opesi ma maladi mokongo po mabe ezali koya maladi oyo a transmettre qui pouvoir to azwa ki pouvoir azwa ki autorité likolo ya docteur o ndenge nini yango lisoto kobetela awa lisolo oyo esalami bongo na France na Martinique ya somo to kobetela lisolo wana awa na tongo ya lelo affaire oyo ya mwana mobali na kombo ya Dutch Chintu o to lakisa kibino intégralité nango asengi na belle famille bazongosela ye mbongo na ye po mwana na bango ya mwasi na kombo ya Laure Kalombo asali kilele na kati ya ndako ya libala na yebaki te makambo ebali kozwa tournir mosusu to consulter bazuzi to consulter bato oyo bayebi makambo ya libala très bien nzoka nde ata ovaye na mwasi ata bosali 5 ans mobala aza na droit ya kodéclarer dot na ye dot bokoki kozongisa kasi libala pambula matari ekufaka ndenge wana te epesi ngai somo makambo oyo ya Dutch Chintu na Laure Kalombo akosaki moninga ke ye na papa ya mwana esila nzoka 10 ans bazalaka na relation andimi kobala nayebi te qu'est-ce qui ne va pas na bafille mosusu oza na relation koto oyo mobala ye kondima bala okei mbangu ebongo na bino mibali koma yo okolinga obala okutana mwasi kaka 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois olingi obala na ndenge nini ezalaka ndenge wana qu'est-ce qu'on appelle étape ya fiançailles donc makambo oyo ya Dutch Chintu na Laure Kalombo tokozongela yango awa na émission ya lelo. Député honoraire Daniel Safou, esprit des morts na katina ye prophétie ebimi ye akokufa na mois de mars le 30 kokate akokufa. Bato bapesaka baninga ba prophétie ya liwa. Il faut bien réfléchir. Kaka pasteur oyo ake kopesa prophétie lisusu ya deni pe akokende. Yaya, ba prophétie yango ezalaka ba prophétie ya liwa. Nanu bopesi biso prophétie te ke guerre ekosila exactement mokolo nini. Motu moko apesaki prophétie te ke Donald Trump akolongwa États-Unis ake ko enlever président Maduro na Venezuela. La prophétie c'est dû à quoi? Prophétie ya malamu ezalaka te ke yo okoma boye kaka ya kokufa. Makambo zali koyoka na yango kaka te. Est-ce que Daniel Safou akokufa avant le 30 mars, to akokufa te. Année oyo ya deni akokende to akokende te. Prophétie oyo soi-disant prophète apesi. Il faut faire très attention na ba prophétie mususu. To kozongela yango awa na émission ya lelo. Au faut qu'on kangana loko ya liboso parce que na année oyo je suis en train de voir dans mon esprit quelque chose pour na Ndekomoko Daniel Safou. Retenez cette prophétie parce que je parle pour parler Nazoloba pour Nakoloba. Daniel Safou, je ne sais pas si vous les connaissez. Retenez cette prophétie, c'est le début de l'année. Les premières émissions que je fais pour cette année. Alors vous allez comprendre avec moi. Ndenge a tourné mon Congo, il a laissé la RDC pour s'attacher avec le rebelle. Nazomona ba Bétier Massassi en pleine centre-ville de Goma. Vraiment. Bokanga, cette prophétie. Et avant, mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.
Mbote Nabino, Bandeko Balandi, ya Radio Lokole Télévision, Bisika Nyos Tubozwami. Merci, na confiance et fidélité. Vous allez continuer à faire un programme Oyo, Radio Lokole, ma solo, et pas wapi tout à chaque fois que solo là, makambu Oyo, vous allez koleka na communauté na biso africaine. La baka yango mingi, ya biso batu Oyo, tolobaka lingala. Soki mbali boso, omona biso, yebake bengaka biso, Fiston Pelende, Tata, ya Sedek. Et nous sommes au grand complet, na équipe Mobimba ya Radio Lokole et télévision, na Tongo ya Lelo. Tout sengi na s'abonner, ya tout s'abonner, tout na papa pembeni, maman pembeni, est-ce qu'on s'abonne déjà? Tout s'abonner, quand vous vous abonnez, ils ont fait ça au courage, ya kama solo, ya kopé ça bino. Quand vous vous abonnez pas, ça décourage. Ya, tous a plus de 58 000. Ce que tout dit de kopembeni, ya pembeni, est-ce que tu peux t'abonner? Moutoumoko sera dans ce fils que moutoumoko n'est pas en église. Donc doubler nombre oyo. On a besoin d'atteindre juste 60 000 abonnés et cela va nous faire plaisir. Je sais qu'on peut le faire avec un peu de volonté, on peut le faire et on va le faire, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre deuxième chaîne YouTube, Kaka, cette fois-ci Afrique Masolo TV. Tout le monde qui a Afrique Masolo TV, et vous allez la chaîne de votre divertissement, détente, mais aussi d'information. Projet Oyo, de l'ansaki ya libala ya Busembo, et ko benga sala appel d'abandeko ba en Afrique du Sud, aux en Cape Town, aux en Durban, aux en Pretoria, Val, Witbank, Topé Johannesburg, bo benga biso na numéro à rédaction na biso, plus 27 61 88 58 455 ou s'enregistrer pour nakoya koleka libala ya Bosembo condition ya isaï nango presque pas, c'est à dire que vous na molonga na yo bo vanda ensemble, moi ça mobile so bo vanda kaka ensemble, vous na droit ya koya koleka na libala Bosembo bo bengi kaka la numéro rédaction bo s'enregistrer et pour koleka la deuxième édition ya libala Bosembo. Mais aussi bandeko ba na besoin ya molonga ni, on a besoin ya molonga de ko luka moi si top mobile ko benga pe bo s'enregistrer na pop de ballon South Africa. Nyoswana et comme on a collé la deuxième chaîne Nabisa pour ne pas manquer, pour ne pas rater ma émission, on a token de s'abonner na deuxième chaîne Nabiso Afrique Masolo TV. J'insiste, Afrique AT, dans le Afrique Masolo TV. Landa biso pe sur na TikTok et pas wapi so kio côté na TikTok au betika ka Fiston Pelende au s'abonner pe na TikTok. Rappelez-vous, kaka na mois, au fin du mois, on va commencer à faire des lives na TikTok. Voilà. Mokili etondande makambo. Mokili etondande makambo. Aikanga motema na yo tikako kanisa. Yaya, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Et dans ce monde, il y a deux catégories de gens. Les dominants et les dominés. Yaya, soki olalissimus na mokili oyo yaya, tu seras dominé. Alors pour ne pas être dominé, il faut que kangama nzambe po lo sambo futaka. Tobetaka masolo e bele awa. Yaya, esika nyonso yo salaka, zwaka possession esiko salaka. Ozinda ko yasika, zwa possession na ndako yasika ozu. Il faut que ate pasteur ya ko sambela pendant. Non, tu peux faire tout ça yo moko. Tu peux te délivrer toi-même. Et parmi les endroits où ils sont dangereux, chaque fois, tout le temps, chaque fois, hôpital. Ça, la attention, hôpital. Hôpital, c'est intermédiaire entre cimetière et la consommation de la bombe. Moutounion, surtout, à l'hôpital. Et ça, c'est que, ce qui est de côté hôpital, bêta masolo hôpital mbandebeli. On est de côté l'hôpital, banda ko sambela. Maman n'a pas à l'hôpital, sambela. Papa n'a pas à l'hôpital, sambela. Sambela rapona. Ata aux que nous sommes à l'hôpital, Sambela pour exprime sur la kawana que ça soit ba docteur, ya malam basali, ya mabe basali, ba infirmier, ya mabe basali, ya malam basali. Ba malade, nous sommes soit disant malade, mutaye malade, basa malade était aye ko joie exprime à bat. Papa Journal les gars, ah voilà témoignage, ça doit faire 1 année ou 2 ans passés à expliquer à biso makambo o le kaka na hôpital, so le ba ngo kende. Na seku no komona ndenge papa Journal expliquer makambo à l'hôpital, mais si on aura le temps
na ne o akoya soko zonga abandele yango to abakisa mususu. Mais pour l'instant, tu peux mettre le solo. D'ailleurs, nan ne comme na binote que ndeko moko azaki na bien akei na hôpital boyi azongite akufi et ça m'a révélé. To beta masolo ndengwana les gens. Ba botoli ba tu ebele ba licence ya ba docteur. Ba botoli ba ndeko ebele ba titre d'infirmier. Ba tu ebele musara bango sili na hôpital. Ezali faute na bango te. Baka ezebe beto ka hôpital. Ndeko to kopesa kombo na été meto ko peni au ka passer to niveau kombo na été pour na ko masquer yango. Tout ça en France. Qu'est-ce qui s'est passé aya? Ndeko mbala qui docteur, un jeune docteur a été constitué ça. En tout cas, il était brillant avant de soigner tout très bien. Un jour, a été soigné maman moko ya mukolo. Et si quand malade bazalaka, maman là ba 50 plus bas 50, c'est que 55 ans. Oui bien on hôpital de Zalaka, na ba mboka développer ba garde malade bazalaka te. Et le qu'on appelle Afrique du Sud, wa garde malade bazalaka te. Ba mboka musu ba garde malade bazalaka te. Car la Congo non, wa pe garde malade na o va ina mutu. Ya so na Congo au lingo ko se faire soigner en Afrique du Sud. Garde malade bazalaka te. Inutile kutu mena o garde malade. Au kozana wana garde malade, on va le voir en hôtel, à Zokendeka area visite. Ce n'est pas comme chez nous au Congo. Malade azawana, garde malade la na CT. Awa izalaka ndengo wana te na kolika ke na mikili msupe ya poto izalaka ndengo wana te. Docteur ya kote na salle, abandi kolandela ba malade na ye. Il y avait 5 lits à malade. Akei pa ya malade ou atali, akomi ka rendez apesi rapport. Akei pa malade ou akomi apesi rapport. Tant a commis la 5e, c'est maman moko ya mukolo. Nous sommes ici en France. Tout est complètement le sol dernièrement à ne pas l'hôpital en France. Et ça c'est la France, c'est ça qui est belé. Mais qu'est-ce que ça passe mukolo na boka France? Docteur wana commis azwani kotu na maman wana abenge na kombo. Akota la kombo na ye wana bengi. Atune comment tu te sens? Maman la furie à tout le monde. Non, je suis malade. Mais ozo kandengeni, ote nazaka malade. Mais oui, oza en hôpital pour aller malade. Ozo kandengeni. Maman la linko lobate. Ça va docteur Atali a commis ke. Tangu docteur wana bandi ko bima. Abandi ko kende. D'abord balobi tangu docteur wana tempe mena maman wana ayoki lokola a commis inoptisé, a comme le cola kilo moko. Il y en a un comme là haute. To au moins les camoko qui le cola chair de poule, au moins le cola souki a moutu et télémi de docteur Nabi a qui me la mettre comme le cola inoptisé bien té. Et puis tant si à ça des faux à bandi koke, tant bandi kokende à mon le cola nzoto naie et ça des choses vraiment à haute. A qui le cola corps étranger dans nzoto naie. Corps étranger dans nzoto naie. Sikoyo, ayoki lokola voix et lobi na ye. A dater d'aujourd'hui, okobanda ko sala pona ngai. Oh. Ayoki sko voix mwana, abaluki boye na sima. Atali mama wana, yebisi olobi nini? Mama wana alobelo mote asalika geste afongo lobisa. Aseki. D'ailleurs moi je l'ai fait très bien, mutu sotande ba sala ngo donc donc ça les gestes moko ya bien té. Docteur wana bimi aki. Depuis ces jours-là, mutu nyonso o docteur wana bandai ko simba. Tcha. Docteur wana bandi ko sala ba erreur. Eya, on a bagi so na hôpital sambelaka. Bandi ko zo ko fa en erreur. Au monde à qui a comme l'hôpital boy avant de ba malaise amiki tonga o il fallait ba injecter ye au comme le docteur a salé erreur a tout bien tonga mususu bino mo connait docteur nzoka docteur wana a été déjà envoûté yoko yebati et depuis jour wana et ça les pratiquement 3 semaines maman on a salé qui 3 semaines au hôpital docteur wana ba malade a ko consulter l'obinango presque bango tout bakufaki donc on a espace il y a 3 semaines
Ma maladie à docteur, voilà, il fallait pas pour fâter, bah, pour faire 5 personnes. 5 personnes, docteur, bah, ça la berre. À côté de boy, tonga, il faut appeler ça, appeler si tonga moussous. D'ailleurs, tout le monde qui a un mot, na mettre bah, quand vous avez les gens, tout le monde est au Canada, na Canada, n'est-ce pas? Il est au Canada, au moins, si vous avez qui tonga moussous. Moi, je pense que les Camerounais, tu vois, quand solo, la pression, maman, Nelly, si cause en Bundes, en Allemagne, maman Nelly a confirmé que oui, Camerounais, Zouana, sa camarade ne ba qui balova na Allemagne, mais n'enga comme na Canada ba hibité. Ba beta tongo ya erreur. Tongo ya erreur. Vous pouvez peut-être connaître les docteurs pour rien, peut-être il a été envoûté. Même en Afrique du Sud, nous sommes endeuillés, il y a une sœur à la carte, Boxbeck, je crois, Boxbeck, a outil Koufa. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, on a la tension, autant comme on a été, mais à ça, je connais la morgue. Maman, il pourra avoir la tension. À Kenaka, dans l'hôpital, ma père, ça a été pendant 10 ans. Qui si on appelle ça comme maman pendant 10 ans, ça qui si attention a été 10 ans en Afrique du Sud, na Boxbeck. 10 ans. Un jour, médecin Moroboye a écolé la caca. Ata la consulter dossier na ata li malade ya nango, ata li bakisi ba pesa oh. Mais yo zo mela bakisi on ndeni. Ote bakisi na mela kayango, ça fait 10 ans jamais yo ko mela bakisi ote. Ba ko consulter maman ba moni ki ba rein na ye komi affecté. Ba rein c'est baby déjà. Akendek de maladie mususu. Attention, et comme ba rein pour la nini ba kisi ba no ko pesa ye, ba kisi à propriété. Qui c'est la propriété? Les temps pour ça la bien pour remplacer rien la blague était partout au monde. Ceux qui ont des maladies d'arrêt, ceux qui ont une assurance médicale, je vous dis, les arraches, aux déjà. Ata ba ça la dialyse. Sur la mbongo te dialyse pour ta trop cher ba ta lo ba to ba bela ba rien, ba imam na lo ba o. Et awa mingi, ceux qui battent une liste d'attente, il y a posé la rein. C'est pas facile. Il faut aller dans le monde mboka combien dans la liste d'attente, il y a posé la rein dans le comité. Mais c'est non, il faut qu'il y ait un hôpital privé. Hôpital privé, malgré l'état qu'on va foutre mais privé, il est beaucoup plus cher. Et ce n'est que hier, on m'a appelé que maman wana à Boxbeck. Est-ce que c'est normal? Le docteur qualifié, le roi d'Afrique du Sud, le roi de France, va continuer à faire ça ici. Il y a maladie dans la montée et c'est là pendant 10 ans. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Le coup appelle ça la docteur Oyo, la France. Docteur, il n'a pas compris. Il a compris la maladie. À mon avis, il se sentait, c'est comme s'ils y étaient. Et ce jeune docteur à Zonga, et pas maman wana. 2 semaines après. Atuni maman wana. Maman, yo, osala kinga nini? Maman na yebisi omonte la moko bien. Yo monde na kota ko putain na bien. Omonte ke na komi ko la jeune garçon. Na jeune fille kutu. Batu nyonso tu wana o ba kufi. C'est là cette maman qui le dit comme ça na mbete hôpital. Batu nyonso ba kufi o ba kufi wana. Santé la ba voyer pendant. Et moi, je vais bientôt sortir. Et toi, tu vas commencer à travailler pour moi. Cette maman l'a dit comme ça. Elle dit comme ça. Est-ce que maman a dit que c'est normal? Les docteurs ont continué de travailler. Et l'hôpital a remarqué que et vous le savez, les docteurs ont été suspendus de l'hôpital. Tant on va suspendre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, en tout cas, moi je ne comprends pas, je ne me sens pas dans ma peau. Qu'est-ce qui ne va pas? Yo tant on traite de maladie. Tant on traite de maladie. Voilà. Tant on traite de maladie. On traite de maladie. Ah mais non, si on a traité de malade, normal. Oh, c'est une grosse erreur.
Ceux qui ont traité ma maladie, aux autres bimana salle, ba pesa ka mukongo te. Bimaka na ndenge ya kozonga sima, talaka malade bimaka. Soki obina mukongo, ba malade obaza méchant a ko lancer sort et pas na yo. Donc la maman là avait pris contrôle na yo. Eya, ba tumsu ba ka no hôpital wa ba tu normal te. Ba tu akadi mpemba. Voilà comment est-ce que maman a eu contrôle. Il y a docteur Wana, au docteur Anarobima, après si Mukongo. Donc la taille solo, on a dit, mais c'est quoi ça? Tout le monde a quand même tradi praticien, banganga, na ba politicien, moussou, là, ça la vidéo, moi, ba politicien, ba otambola ya kozonga sima. Le moins possible, on a fait oh. La Kobima, tout l'autre, la personne, non, il faut d'abord le kozonga sima, on a la porte. Na mon a un peu, ba tradi praticien belé. Il paraît à rendre moi, botika so commenter ce que OK sika au moment suspect ya babimaka na mukongo te atatu OK pa bato mususu bimaka ya kotala bimaka do ko bimata ko la porte te pesa ka porte mukongo pesa porte mukongo otala bato bana kati obimi ça peut paraître la magie mais oh la réalité parce que na sima bako bois que le sort okoyeba te Troubete ma solo a ande basala ka transfert na ba hôpital et wala pesa ya moko to bakilelo tale comme les docteurs ya tala siko bande ko na bine belé o bakenda hôpital bazonga te to yo zala ka docteur par exemple musala ici là to kenda ko sala quelque part musala ici là oye bakate musala ici là oyebi musala na autre ici là pour na nini obima na mukongo to ba ndenge ya tout et la maman, on a dischargé qui est déjà à l'hôpital. Et ces docteurs a quelque délivrance. Quand je vous dis, pasteur ya solo bazana n'kaka na François. Akenda pas pasteur moko sungolo ya efata prière. Pasteur Kao mungongo ya mama wane bandi kobima. Ngana yaki na hôpital wana pona ya kozaba énergie ngamu tunatunda kiaza la faible tanga wane ko bana mukongo daeta ya pembeni na nga wana na domina ki esprit na la joie ki esprit na ya oza pembeni ya ça chaque fois ko kenda ko hôpital papa mbati kende quand c'est nécessaire des fois même quand même toi-même tu es malade au hôpital maladie ne sortait au hôpital Otali blozo ka bien tu faut ba corps na auto oye ba corps ya mwasi na yo ya mobile no ya bana na yo ah oye oza malaria oye ro pesa na ba kalba mikemike ko epo ko sila esili yo atalo ko muke mbangu no hôpital ko ba kisi lo ko muke mbangu no hôpital ro getike esprit no kuna pour rien est-ce que comme to so la pembe ya to taba j'aime ko to taba j'aime te tchaka ba j'aime et puis to s'abonner tout s'abonner. Mon papa yo tala biso s'abonner te maman. Yo bino fandi no tala bina bo s'abonner te. Kitoko te. To s'abonner ko. To s'abonner ya to s'abonner. Quand vous vous abonnez, ils ont peut-être ce courage à koluka masolo pour na couper ça rapidement. Quand vous vous abonnez pas ça décourage n'est-ce pas? Il faut s'abonner. Ba tu deso ba kufa l'hôpital wana oya baki na zo énergie na bango na comment ça énergie na bango. Ah, à cosité. Trouver te masolo belende ngwana. Oh, c'est un hôpital. Au comment on a quand on a besoin de l'hôpital, il y a autant d'hôpital. Maman lègue besoin de l'hôpital, il y a autant de l'hôpital pour qu'endete il y a beaucoup d'énergie na yo. Quand tu es docteur dans un hôpital, na clinique, na dispensaire, même aux NES c'est quoi? Infirmier, toi infirmière. Ce qui au sala kana hôpital, il y a zoaka possession en patient pour makambele kakawana, dimelange ta isob. Ndeko wana ju délivrance heureusement baboto la qui est licence ya ki docteur T baboto ki licence ya ki docteur T balongola ka na hôpital parce que akoma kikola azo jaba tu mingi il est rentré pour na ko expliquer ba master na ye ba plaider pour na ye ba expliquer au lieu peut-être que ba na hôpital ndengo to pesi mukongo ba maka otala maladie bozo na porte ndenge ya mukongo baye kozongisa ye na hôpital
et banda jour wana akoma kobima na ndenge na Congo aotala malade était ya yo hein il est peut-être pour l'hôpital yo pour ça oui besika osalaka to besika okendaka okei pa ya bato mosusu ya moto wana suspect bima kana mu Congo kobimaka boyete. Je sais que c'est très difficile mais makambo mosusu il faut to yeba ndenge osala. Est-ce que excusez-moi autre le quitter Tolobi voilà. Autre chose à présent. Yaya makambo ya mwana mwasi oyo asali kilele na ndako ya libala komona ye Laure Kalombo. On a fait toute une émission sur yango qui est na seguna, j'étais hier ou avant-hier au komona sur des émissions mbapona ye. Comment osama entre parenthèses une femme mariée. Mais aucun de vos mbongo, il pas ex na yo pas papa moi non soit disant moi il faut attendre. Na bandeko mibali ndeko mbali awa ndeko Dutch Chintu ayeko lela mloka mboka famille ya mwasi bazongusa mbongo ya libala bazongusa po mwana bango asali ki Chelsea kilele na kati ndoko ya libala lisona ya sa beta ki yango boka ki yango so ngoko nda lisona ye kinina shed na biso za kuna esika Chintu Dutch aosenga mbongo ya libala na ye la explique comment est-ce que mwasi akoki ndokuta na ex na yefa so kambongo akosa yeke baboya na ex na ex nga voyager donc rien bazalaka na ya ça c'est quelle méchanceté, quel niveau ya kindouche, quel niveau ya kilele ozalaka na mobile na déjà kuna papa mwana yo 10 ans de bozalaka na yaya mobile moka bimia bala yo ndimi pe osali pe mariage ya bokomona ba monde ba photo mariage yo tambola partenaire internet na Facebook na TikTok basali mariage coutumier basali mariage civil basali mariage religieux s'il vous plaît. Na yo ndeko Dutch Chintu ya tayo ezalaka okuta na mwasi ka ndengo lobino ça va 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois bala mwasi andeni na tayo andeni on sait que musala moko yebisi obala rapidement to ndengini comment se fait que na mwasi mais ozo yeba teke mwasi wana azana mobali kusukuna atayo moko landing mwana mbali o Dutch Chintu ayibisi famille mwasi bozo musambonga libala isigisinga ukomona ba oncle musuba utaki mboka ba yaki déjà ba utaki passer par là basi ba kabuli kana kobanda commerce ya boye kana kobanda commerce ba mbonga libala ya mwana oyo est-ce que mbonga yozonga susu 6 mois ezaka 6 mois mbonga ezaka na sepel na reportage ba confrère na biso ya Kelbunbak ba kei ko lukatina ba zuzi ba tuna est-ce que ça est possible que mbongo ya libala ezonga. Je pouvais encore comprendre les solo auto ezaka yana na Christifie o Christifie ganaki akufika ba pesi mbongo ya libala mercredi et jeudi akufi doki c'est-à-dire que bazalaki na ngonana mbongo ya libala ko sa une semaine zana noa le Christi bacha pour bazo samunga balabi biloko bozwa mbongo ezonga $2000 ezonga so $2100 $2500 ezonga so ki pe zonga na yebiti po papa ya mobali azonga soute pa so compte rendu mais ba o basali ya 6 mois est-ce dans 6 mois mbongo ezonga ba kei pa ya bazuzi ntoka ninga na yeba te soki obali ata 5 ans botali 5 ans na mariage mobali azana droit ko bazo mbongo libana bofuta mbongo na ngai omwana binolele bokufuta mbongo bofuti mbongo libala siko y a un problème mbongo libala bakozongisa mais coutumièrement mariage ko sila religieusement esili mais pas mbura matari civilement esilité donc mobile il faut continuer à profiter par moi si wana. Boyebi yango mbura matari avant à signer pour signer ma lettre de divorce ils ont rabattu et quand ça 2 ans 3 ans donc tu restes encore la femme de monsieur Dutch Chintu, tu restes encore le mari de Laure Kalombo malgré na kindouche na yewan et pesi mutuko so mbongo ya libala oyo kozonga mabala to komona kana kisasa
Bokolinga mwasi nzoko ya zali na badoute. Banzembo oyo bakbande ko yemba kala ba franco ba lwa bazaka na raison papa na biso kala wana. Ba yebaka makambo ibele ba pa kala wana. Et puis entre parenthèses ba papa na biso kala bazaki stage hein. Apparemment ba âge ya biso bon bazaka déjà ba ndako bazaka déjà ba minene. Biso to va faire une aventure hein. Okomona tango kala papa lobi yo okobala mwana ya tata Mambweni. O mwana nga mwasi akobala mwana tata Kasongo. Mwana nga mbala akobala mwana ya mama Kingandi kuna. Pona nini? Bayebi ba famille. Bayebi ba famille wana ndenge bakoli famille yango ndenge ezalaka. E obali ndenge wana mariage wumeli bayeba ki bazaki na raison. O ale ko baka ndenge okutana mbali lokal ndenge wana bokutana étranger ebita na famille nini mwasi yebi ali obali mama ekele yamba moto bokei. Oh, ça peut simbi, ça peut simbi le communauté. Actuellement, moi, je ne comprends pas comment difficile pour la commune. Moi, si à Bali et puis mariage Kamoko à Libela, et comment difficile. Au moins, basé beloso mon il y a tout au quatrième mariage, au troisième mariage naï. Et parce que l'on son était, on a vu film na Afrique du Sud na Johnbu, abala comme 5 fois, 4 fois, abala 4 fois. Bah mariage religieux ya. Pasteur fils mbote na on États-Unis siko zaliwa. Azoya tokutana. Abali mariage religieux et simbité bagizo na église. Et 4 fois. Yo talango la 40e mariage. Ah papa fiston, et ça manque embouté, Comment on va se marier 4 fois? On est. Tout ça là va bon choix. Alors on a sélectionné pour vous en fait, j'ai voulu dire, on a sélectionné pour vous toute une litanie, tout un chapelet. Il y a un reportage, il y a affaire où il y a un décodage chintu, parce que les lambons, on a bazong sambong, il y a des balles. Pour le moment, c'est l'or kalombo. À sali qu'il est l'anda kwa libala. Chose grave, yeah. Tant qu'on a ba famille à kala, on va dire que ba famille au côté, on va dire une raison. Famille à l'or kalombo, ba yako ça la désordre de lumbe nanda ku ya dash chintu pour ani ba sengi monga di balezong. Ça c'est quel genre de famille comme ça ya? Sony, hein? Pas si peu mao. Landa reportage total. Dossier yango ti sikoyo ezali kokamwisa pe ezali kolobisa bato ebele. Ndeko mobali na kombo ya dash azali kosenga na belle famille na ye bazongisela ye dot andimi bazona bango biloko me mbongo bazongisa après 5 mois de mariage pour l'infidélité ya mwasi na ye. Nyonso ebandaki bongo na publication moko oyo Monsieur Dash asalaki na Facebook esika wapi arelataki bongo motivation oyo esalike asenga bongo na belle famille na ye bayeba kozongisela mbongo ya dot. Na même publication atalisi ndenge nini bakutanaka na mwasi Madame Laure Kalombo oyo azalaka deja na mwana kasi ava balingana atunaka ye soki na papa mwana bazalaka to baboyana. Mama confirmaka ke baboyana kutu basolaka te. Kasi tangu baye kobalana ndeko abandi kolandela mwasi na ye ayeko comprendre ke na papa mwana bakabwana te basolaka bazaka ti lelo. Chose grave, ndeko Dash aye komona na telefone épouse na ye Madame Laure Kalombo ba conversation na muninga na ye moko ya mwasi esika nini bazali kosola j'ai envie de te manger. Yazongisi touche yo. Zoka nde bazali ko fete bongo 10 ans de relation amoureuse na copine na ye oyo azali lokola mobali na ye ndenge kaka bozali komona na ba conversation copine na ye kombo na ezali bongo Madame Stella Kapinga. Kasi komona makambo nyonso oyo rédaction ya Kel Boulmak et koti ya contact Ndeko Dash pona kozwa pe version de fait na ye boyoka communication oyo. Je n'étais pas prêt pour encaisser tout ça. En fait, c'est une très longue histoire. En résumé, le résumé, c'est tout ce que je publie sur mon compte. Na résumé dans mon conseil. Tout ce que je publie sur mon compte. Bon, ça parle juste de faits, quoi. De petits faits qui a poussé à ce que non,
Parce qu'avant, j'écrivais, je réclamais, les gens me traitaient des trucs, qu'on réclamé, tu sais comment là-bas, toi, Salonine. Je ne voulais pas vraiment dire ce qui s'était passé. C'est juste aujourd'hui que j'ai décidé, il y a Obeta Mwanda, il y a les solos, il y a les Kaki Nanda Libala. En tout cas, comment on a makambu ya boye, ezali interpellation, na bandeko basa bandeko mibali. Tangu bolingani na mwasi, avant bokoma na niveau ya mariage, il faut kozwa temps ya koyekola na bizaleli, oyeba o azalaka ndeni na vivaka ndeni nini, de même que yo pe oyeba mobali oyo azalaka ndeni na vivaka ndeni nini, pour ko éviter makambu ya boye, pour imaginer après 5 mois kaka ya mariage, mobali a commis na niveau ya ko réclamer dot na ye. Kasi selon ba publication mususu ya ndeko Dash, atalisi ke tangu kaka makambu bina ba réseaux sociaux, belle famille na ye, ba ye les susu ko sala sabotage na ndaku na ye, kaka nde bozali komona. Kasi na ngambu pe ya ndeko Dash, soko za na problème, et sengeli ko régler yango en famille, surtout ba problème oyo ezalaka bongo personnel to privé. Kasi ko tia yango na place publique boye, d'autre part ezali pe ko s'exposer yo moko et puis ko exposer pe moi aussi et surtout les deux familles. Et nini heke yo. Oui. Maître Yann azali avocat de profession. Pour na likambu ya ndeko Dutch na mwasi na ye expliqué que ezali possible bazongisa mbongo ya dot oyo monsieur Dutch apesaki. Mata pa zongisi mbongo libala ekufa te. Boye bango ke po libala ekufa faut ba kende ti na tribunal donc ndeko Dutch a consommé non mwasi na ye bien que bazongisa mbongo ya dot. Mabalo to bala na Kinshasa pardon. Mabala toko balaka na Kinshasa. Hey, hey. Hey! Ba papa ya kala bazalaki na raison hein, soki batali balobi te mwana nga kobala mwana mama ntoni ta kobala mwana ya pama mbweni ta kobala mwana ya pama viokele pona nini bayebaki déjà comportement ya ba famille batakala bazala na raison hein, vision aigle lisolo ya ndeko na biso oyo asengi bazongisela mbongo na ya dot pona makamyo se lekaki rédaction ya quel boule magazine na dossier oyo et quand tu contact na maître Yann azali moko ya avocat awa na République démocratique du Congo a expliqué biso noir sur blanc après 5 ans ya libala c'est possible mobala senga mbongo na ya dot bebi que c'est solo maman bozongisa yo avocat restitution à dot est faisable selon coutume code de la famille et lobby mais et ça la maka na devant juge en matière de divorce na processus de divorce et PC mindingisake mobali par exemple asenga bazongisa na ye dot na ye parce que la loi ne reconnaît pas restitution à dot en privé ou entre parties et là la raison qu'il est beaucoup ça la juge a rejeté même remboursement de la dot c'est un peu ça ce qu'on peut dire donc bazongisa na bango soki balingi mais libala ekufa te il continue parce que soki abali lisusu d'abord abala civilement ndenge puisque aujourd'hui publiquement eyebani que aza marié civilement ata azongisi dot mwasi wana ifo ayeba na mutu na ye mobali wana aza marié na droit congolais eza adultère babengango bigamie kose remarie une deuxième fois civilement eza poursuivable en justice bakoko kanga ye bakoko tia ye maboko wape mibeko elobi c'est possible mbongo libala ezonga mais na minito mbongo wana banoko da bayaki batamwasi bakuta mboka bayaki surtout banoko bakuta kota chela kuna soki bayoki déjà mwana Kinshasa zobala batie da calcul donc commerce bataba na mbwengi ese zongi abeti da calcul soki babali déjà mwana kasnanga naza ma 800 na sombi detaba plus sac ya mbwengi na teki na bikolo na zui mbonga bilange koti mbonga kope zongi nani akozongisa mais on dirait batata kala bala na raison ata Franco ayembati mabala toko balaka na Kinshasa
Mawa. Yaya a fait une prophétie. Tolal tolamo qui battait une vidéo moroboy. Ce qui a pasteur, ce qui peut prophète, à lobby député honoraire Daniel Safou. A Rokoma, ce qui joue à ce que la mokili oyo le 30 mars à Rokufa. Il y a vous jouer avec les gens. Ma prophétie oya binouan. Je ne suis pas contre ma prophétie au Sakaya, monsieur Senga discernement. Ma prophétie oya binou ya République démocratique du Congo et l'équi. Là, ce qu'on tourne à Rabino chaque fois. Pour nani vous repère sa prophétie que jour ni guerre aussi la République démocratique du Congo. Ogora na lobaka yango balebe olobaka yango mukolo nini. Oloba yango mukolo nini. Moi, je crois qu'il faut appliquer ma méthode. Sous muto opesi prophétie ndengwana, prophétie kokisa mite ba jeo abomio na. Babomio. Ndenge na tango kaizaka o babomaka muto nani. Tipo lobaka parce que le soleil tourne autour de la terre, n'est-ce pas? Comment ça va? Le soleil tourne autour de la terre. Mais tant qu'il y a la recherche, il a vite vu que non, c'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Tant qu'il y a une contradiction, il va bombarder. Malgré ça, il a raison. Et ya, ma cam sous tout bandara, ce que au lieu de prophétie et coxamité, tout mieux. Combien de pasteurs va comme moi ya alba non, ba candidat sur la présence de la République na moni moko sur a katani makolo, sur a bukani makolo. Et ça non. Muso wa na moni élection ko salamate, élection salamate na Congo. Mais pourquoi vous continuez à laisser ces gens-là comme ça? Moi, quand vous êtes président, attentat, sur les 25% attentat pour le président. Et ça, c'est n'importe quoi. Et vous continuez. Tu viens comme ça à la télé, au monde prophétie. Oui, Daniel Saf a choisi son camp, Alinga Kenaye côté à rebelle, côté à Nanga, c'est son problème. Et ça, problème là. Mais au Koyate, au Bambela Moutou Liwa. Non, ça se passe pas comme ça. Et même si Daniel Saf devait mourir, donc vous profitez parce que mon santé, il y a Daniel Safou et c'est détérioré. À ça, je madame vraiment, il est convalescent, tout le monde qui est, et vous profitez pour venir dire n'importe quoi que hier à Rokufa, d'ici le 30 mars, ça c'est en plein ville à Goma. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Vous vous rappelez, les murs ont les oreilles. Non, yaya. Et tu nous parles, dans le bagage, on n'a pas la malgloire par l'eau. Pourquoi vous faites comme ça? Bon, je ne suis pas contre. Priez plutôt pour les pays. Priez pour nos dirigeants. Priez sans demander l'argent. Il est allé plus loin. Pour Nakoluba. Non, un baouba, il y a un Zambie, un pasteur à Kokufa. Tu fais allusion à Yadeni parce que Yadeni a eu un peu de soucis pour la santé naïe. On l'a bien absurdement. Et ce que ça a mis coïncidence, Moutumora Kei, Nanabaki yango. Yaya, tokola de la bino tinati. Et le rôle on a le comme des prophètes sur nani. Où est Sunan? Oh attends, Nicolas partout mon associé hier il y a la TikTok mon fils yo zo ma prophétesse où est Sunan? Ma prophétesse sur nani. Là bino va prophétesse sur nani. Ezara suyi seram boyo kenda pa. Seram boyo, soki seram boyo musuza sur. Seram boyo alors ça ni. Ya na bon ba kufa. Ah c'est Seramboyo ya somu da kufis. Mama Seramboyo, mbotana okenda pa ngo. Na mbotana te. Dernière fois tu sona ma Seramboyo ngole ka l'émission no. Ndesa passé à Kima le kate. Mama Seramboyo, bokata pa cho botindela wana na so papa fishna olukai. To luka Seramboyo. Bisto luka batambwinda, nega to luka na nyo ona na Kima ka biso na nyo. O akufala mukao.
frère Mathieu to luka te ko zoyer kangi zo na ya bomonaki mama Serambo to luka ça to tindi mandat d'arrêt mandat d'amener et pas mama Serambo wa ko mama Serambo yakana yi o lo bela wala aleka série mamu national akufaka mama Chalamwana akufi dans les coulisses wa bengi aki asali vidéo na soko mona icône moko ya munene ya mboka na biso na soko mona icône moko boye ya musique mama moko boye akufa tant Chalamwana bimba na nsengo et ben la prophétie honte à vous au moins nzamba afapé bino boso ka souté point comment ça est Diana il est quand na TikTok mon fils donc c'est un prophète na basi ma fille ba prophète na ma fille ba prophétesse na mon fils honte à vous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen l'État à organiser parce que l'État peut mettre de l'ordre. L'État peut mettre de l'ordre dans Makambu ya Nzambe et Mutamba va essayer de mettre de l'ordre. Yango va combattre. Je vous annonce ici que Mutamba a grâce présidentielle à Kozonga. Bon, peut s'abstenir nos prophéties que guerre est aussi la jour un tel, la date un tel, tout dit ma bino. Et bino mon aka makambu ya Congo. Bon mon akite ndeni Donald Trump ako lungu États-Unis, aye okanga président ba to enlever à Kenya. Bon mon akite ndeni. Bino a passé bwana Venezuela. Bon mon akite danger que non, bah ouais, quand on a pasteur na bino, qui me sait. Il y a ne joue pas avec les gens comme ça. Nzambe a besoin de désordre de terre. Nzambe a besoin de désordre de terre. Il faut faire très attention, Yaya. Je ne dis pas ici qu'il n'y a pas de vrais pasteurs. Il y a des vrais pasteurs. Il y a des vrais prophètes, Basali. Mais Basa Mouké. Comment est-ce que vous faites la mise sous terre? C'est facile de détecter que vous avez la business. On vous a démontré de tout. On appelle ça un signe, un symptôme, parce que pasteur a faux pasteur. On appelle ça un signe sur toi. Maladie est fantastique pendant 2 ans. Il a 2 ans. Autant là, bouger, tu vas kangara l'église. Ce qui a chose à prendre, c'est comment on les lapins. Votre n'avez pas M-Pesa, votre n'avez pas Orange Money, votre n'avez pas Bouyaya. L'État kangi musala. Muta okende musala te. Vous n'avez pas toujours compris. Alors, il y a une autre prophétie de Kuta ou le prophète Apesi. La télé en autre, la nation et Kokosamate de Kuta. Et lisez bien dans la lèvre naïe, car ça dit Koko Sabuto. Tata ma chance. Ataliga pour Daniel Safou, a comme Kota Kaba rebelle, Kaba Tomboki, ndenge santé de se détériorer, et a Pesiga ndenge a boire qui na mon pepe. Si au moment na ya ko zonga, ndenge musuba zonga. O soki prophétie balobi, et ça a été salema. Soki salamaka, mais a roulé kana ma chaîne sur tout. Et ça va tata ma chance. Si vous soki ané si les pasteurs vont profiter. Parce que tu faisais la légion, on a déni. Au moment où on a déni à profiter, nous sommes. C'est du mensonge, ce histoire. Voilà, on a monté. T'as l'escroc, suivez. Alors, les prophétiques pour 2026, la communauté chrétienne, la ville de Kinshasa, la RDC Mobimba. Oui, je crois qu'en général, je peux donner la prophétie d'une manière ramassée, ou je peux dire que d'une manière générale, parce que, il faut qu'on ait le loco à Liboso, parce que, je suis en train de voir dans mon esprit quelque chose pour Ndekomoko Daniel Saf. Retenez cette prophétie parce que je parle pour parler Daniel Saf, je ne sais pas si vous les connaissez. Retenez cette prophétie, c'est le début de l'année, des premières émissions que je fais pour cette année. Alors vous allez comprendre avec moi. Ndenge a tourné mon Congo, il a laissé la RDC pour s'attacher avec le rebelle. Nazomona ba Bétier Massassi en pleine centre-ville de Goma. Vraiment. Bokanga, cette prophétie.
Et avant, Torobana, bon compter, mars, Ndeba Kobete massage. Comment les 30 était? Le 30 mars, à Kozala, na Congo. J'avais donné la prophétie pour Magloire Paloukou, qui a tourné la RDC au Congo. J'avais parlé de cette prophétie que Barobetare massage par les Rwandais en pleine centre-ville Nagoma. Les Lobandegonaye, Bazo Bengangaï, moyen que va contacter Ngaï exactement parce que tous les appels à Goma sont contrôlés par les Rwandais. Vraiment. Alors, vous retenez cette prophétie et j'ai vu aussi la prophétie Oyo Gendeko Bandeko ya Samuel Essende, c'est le joueur de la RDC qui n'a jamais marqué na équipe nationale. Sa famille m'a appelé. Je suis avec eux dans un programme de service à Makassi. Je vous rassure qu'il va aussi marquer le but. Parce qu'il y a compliqué. Ce sont des prophéties de l'année. Parce que Torozalana et Azaki n'a pas de problème ou compliqué qui est par Banzambasi à Congo. Mais Toro Fongolaye cause bien. C'est que Eza est belé et surtout vous allez voir aussi qu'il y aura beaucoup des hommes de Dieu où ils vont connecter et nous allons aussi perdre Mbaoba dans ces pays. Comme qui? Je ne peux pas citer les noms parce qu'on risquerait de m'arrêter pour rien. Mais je dis nous allons perdre Mbaoba, mais que l'Éternel nous épargne. Dans cette histoire, parce que en fait, Denis qui est un peu bien, qui est malade. Non, moi je ne dis pas, je dis seulement un Baoba qui va nous quitter, mais Baoba wana, mais prions un peu, parce que ça m'a fait mal. Tant on a zaké na katia prière. Vraiment. Et aussi, je vois aussi à la tête de la RDC, Constant Moutamba à Télémi. Et c'est lui qui sera même le ministre, premier ministre. Le président de la République a passé grâce présidentielle. Oui, parce que c'était déjà connu. Moi, j'avais prophétisé déjà cette histoire que Constant a Rozongaka, dans le gouvernement. Mais je vous dis que cette année, les années payent à faveur Makassi. C'est l'année aussi que nous devons régner. Parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans la chiffrologie, dans les chiffres, pour expliquer un peu le chiffre 6, tout ça. Mais ce qui est vrai, les années il y a bien, mais compliqué. Compliqué pour pas connecter pour pas racheter cette année pas nous sommes opportunité. Non, il faut c'est lui qui sera connecté qui va comprendre l'importance de l'année. L'Éternel va le secourir. C'est un peu ça. Pas à connecter en prière. En prière, c'est ça Kaka, non? Nous avons des mondes. Nous avons le monde spirituel et nous avons le monde charnel. Si tu n'es pas fort dans le monde charnel, tu es fort dans le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est l'Éternel qui est là. Le monde charnel, c'est le diable. Ou soit tu sais l'alliance dans Satan, ou soit tu es dans l'alliance vraie avec l'Éternel. Oui, c'est ça l'année. Parce que l'année ne vient pas pour souffrir quelqu'un, mais c'est le diable qui s'impose dans l'année. Mais je sais que l'Éternel, comme il nous a donné l'année, lui-même s'occupera de reste. Vraiment. Voilà. Je crois que tu Kolanda bato muto makamalobi. Voyons voir. Si comme makamia lobi a prophétie muto kufa avant les 30 et ceux qui a profité. On doit encore continuer makambo. Je crois que le gouvernement doit réglementer makambo. Oyo, le pasteur on a coaché un peu moins discipline. Pour te le quitter. Tolobi, voilà. Autre chose à présent. Mesdames, messieurs, avant de conclure cette émission, c'est Pelaki, Toyamba Ponabino, directeur général, il y a agence immobilière, Allo Imo. Et pas web à chaque fois, au Somba, Mabele, na Komeni, il y a Maluku, na quartier Menkao, na cité diaspora, na $4,000, il y a Pamba. Au PC avance, il y a $1,000. Si tu as les 4,000, tu donnes les 4,000. Si tu n'en as pas, au PC $1,000, il y a Pamba. Bah, c'est le acte de vente à crédit. Au Zumabele, au Bandi Kotonganda, il y a choix na yo. Et $3,000 ici, et Tikali, au coupé Sayango dans 8 mois. Qui ton côté? Au coma, propriétaire, il y a le Pango, Kaka, na crédit. Nous sommes en Afrique du Sud. Dengue Salamaka Bongo, na Mikilia, Potopé. Nambi Ponabino, monsieur Gédéan Aloïmo. Monsieur Gédéan, bonjour. Bonjour, papa Fiston Pelende. Comment allez-vous? Oui, ça va très très bien, ça va très bien. Voilà, j'ai déjà dit au début de cette émission, vous êtes le directeur général et agence Aloïmo, agence immobilière bien sûr. Vous avez côté
ba terrain na commune ya Maluku na quartier Menkao cité diaspora 20 sur 20 na $4,000, vous tapez si $1,000 et puis vous allez acte de vente à crédit et 3,000 tikali et à tout ça pendant 8 mois. Parlez-nous un peu de votre agence, comment ça se passe et puis ça marche comment. Allez-y. Merci beaucoup, Papa Fiston Pelende. Toujours bien à agence Nabiso, normalement, des bandes connus sur Baebi, comme Nango, et Zali Aloïmo. Et, mais, awa maintenant, doit aider pour répondre par rapport à ma préoccupation à bande Nabiso, Bazaki Napoto. Parce que tout seul, na mango bazé belé. Bamsou Bazolo Baké, comment tu ça la pour nato investir de manière légale à Wanambo Canabiso, RDC. Et bien, balobi qui va coûter une peine à Bakuba et belé. Et qui batindeli bandeko bambongo bazaki tellement choqué puis d'ici debiso aloïmo toye pour répondre dans le bateau était mais to bandaka déjà pour répondre depuis kala par rapport il y a besoin à la biso donc ezali offre to bandaki on a mois il y a décembre oyo et tikalika mapango kotanga au maximum 5 terrains de tikali même méthode en Afrique du Sud même méthode en Europe en Amérique mapango à crédit, c'est-à-dire il y a nyongo pour fouta ndambu kakana $4,000 ya pamba la pété tikali kaka na 5 terrains kaka ya pamba donc na $4,000 pour fouta ndambu pour ya compte à liboso ezali na somme ya $1,000 à noter zali que ceux qui déjà montent à $1,000 na liboso azana droit kozala na mokando ba bengi acte de vente à crédit le pango komi déjà à mutwana akoyi kotonga akoyi kosala mise en valeur na ye akoyi kobanda pe ba projet na ye à partir il y a à compte à liboso à fouti et chaque fin du mois kobanda ofutaka ka somme il y a $300 tia kosilisa mbongo na ye mais erazo futa $300 déjà a commis déjà pour le pango et on les ali modalité à crédit ils appellent bande comme sous avec un rabis sur que non on a besoin de futa ndambu te on a besoin de futa mbala moko et wana ceux qui m'ont pas futa $4,000 ni moko to kopé ça surprise moko ali bonus sango ezali nini obtention ya mikanda nyonso kaka na kati ya $4,000 wana pona ba ko futa cash. Papa, j'ai dit Simba, au lobby quelque chose qui est très important. Simba. Donc, ce qui m'a opé $6,000, il y a acte de vente à crédit. Le pan est commis à Yobandi Kotonga. Mais tant que vous savez ça, yo agence et quoi accompagner au kaka osala mikanda yo moko. Mais ce qui opé si $4,000. Yo donc agence kaka na kata $4,000 wana ako sala mikanda nyon surtout pour na yo, c'est ça? Effectivement, ils allaient penza bongo papa fiston. Oui. OK. Dites-nous un peu votre mapangu ezali baza ebele ba agence ebele tiko particularité à Allo Imo. Qu'est-ce qui différencie agence Allo Imo na ba agence sous côté à concession bino ba concession bino ba venir et ça va combien de mètres normalement devez que va venir à 5 mètres est-ce que vous avez prévu la longueur ni pour largeur ni na ba venir et construire et pour la construire est-ce que vous travaillez en collaboration na ba compagnie à construction ça se passe comment chez vous? Alors déjà, différence à l'Iboso Papa Fischer Zali par rapport à respect à normes urbanistiques. Donc, l'agence Ebele à Kinshasa, Bazo, Zalana, cité, mais bizarrement, au moment on a cité à Venise, na cité. Question Zali, ceux qui m'ont sali lotissement et qu'à Venise, bateau Bazana Mitoka, Barubi Mananzelani. Alors, Busso, déjà, on a cité au Aloïmo VIP. Donc, vous avez remarqué que ma norme urbanistique est très bien respectée. C'est-à-dire, Tozali n'a pas venu il y a 10 mètres pour la couper pour sa possibilité, au-delà à Wana, ceux qui battent la visite dans l'agence de Bissoaloui, vous remarquer que nous avons travaillé en collaboration avec l'entreprise et la construction. L'entreprise, elle a une grande route, entreprise oyo ezo aider ba client na biso batunga banda kuna bango au-delà wana pe tozali na kati ya cité na biso ezali na espace moko za réservé kaka pour na banzete bandeko bazoya déjà bazo remarquer donc eza penza ozo ça la particularité pe na différence. Voilà papa je dois dire comment ça se passe ceux qui mutu aza par exemple l'étranger il y a ça au bureau na bino
ezali rappelez sur adresse à bureau na bino sik ezali et puis quand on appelle procédure ezali ndenge mutoyer na bureau et ça va frais fafuta il faut remplir nini il faut que le revisiter comment ça se passe visite organiser visite na bino. Effectivement, Papa Fiston, les particularités des amis balé couteau. Donc, bandeko baza libanda mboka, comment est-ce que bakoki kosala pona bazwa mabango na bango en toute légalité. Les alliés que bako se faire représenter parfois par bandeko na bango baza awa, bureau na biso ezali na veni lokolé la numéro 110 à quartier PD na commune ya Kinshasa. Donc, nous en a croisement à Bendi Prince Kasavu kuna veni lokolé là et des places bureau Zobiwana. Bakuya wana parce que tolo bakango souvent que mutakoyi kosombe lo kwa mona na mpe d'organiser la visite à chaque mardi na chaque jeudi donc frère à visite des alliés kaka dans le bakou contribution pour la vie parce que ils ont inclure transport ya muto pour kindota les 6 cas transport na aller retour consommation na et puis visite guidée et nous sommes les alliés kaka na $25 donc ce cas yé à pour remplir formulaire na ya visite et comment on a mapangu et pas couper ça détail pour nous passer déjà détail puis les abons Papa Fiston. Merci beaucoup Papa Gédéon, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence Allo Imo. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à part Marambo Lobby awa? Ils ont déjà la bande de Kobele bazo binga biso parce que déjà na mois à février awa bonne nouvelle les a pour la bande ko nyon so bazo landa biso bazana Afrique du Sud. Donc, dans le mois de février, déjà, tout en Afrique du Sud, on a tout la penza immobilier face à face pour aider les gens sur bazar libanda mboka et pour investir en mboka de manière très légale. Dans le préciser, le moment Papa Fiston, village, il y a lobby et comme ville, les lots. Vous voyez? Donc, ville à l'élo, n'a pas village à un moment donné. Donc, village, puis à l'élo, et vous allez la ville l'autre. On sait que la bande de Koyon sur bazar de la diaspora, tous à la vraiment la vision à long terme tout tongambo cannabis parce que celui de sali amoté moto sunde a rosala amoté na place na biso eza penza bongo Papa. Rappelez-moi ce numéro na bino Papa Gédéon. Oui, numéro entreprise Allo Imo pour bien biso on appel normal ou encore na WhatsApp ezali plus 243 84 16 78 048 na bande lisusu plus 243 84 16 74 048 pour bien biso penza en réalité. Voilà. Merci beaucoup. C'était là monsieur Gédéon, le directeur général il y a agence immobilière Allo Imo. Hâtez-vous, vous avez écouté qui est kaka 5 parcelles donc linga uzala parmi les 5 dernières personnes au Baroya Kozwa Mabeliwana avant et matin. Je vous ai dit ici que ils a permis à quelques minutes na ville Sika Fachi top président à l'Amsaki déjà deuxième ville pour Kinshasa. Voilà mesdames messieurs, on s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure là pour la session Moussoussou ya Mokolo Elelo. D'ici là, vous allez très bien vous porter, mais on peut jamais conclure cette émission, mesdames et messieurs, tel que vous le savez, sans pour autant vous rappeler l'équipe nous a tenu compagnie à la caméra. À la caméra, c'était Winnie Larise Pelende, accompagné de Claudine Larise Pelende. À la lumière, c'est Joseph Larise Pelende, qui est toujours accompagné de Miguel Larise Pelende. Et à la régie numéro 1, c'est Chris Larise Pelende. Et la régie finale et la coordination est assurée par Mamarina Umbi, Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti sans courbure ni virage. Pour profiter pour entouper sa mbote na bandeko Angola, je vois Serge Bakona, pasteur mbote na yo na niveau Angola. Toi eko na kata Angola, je crois to kosola kitoko to koma bon na kati Angola. Na États-Unis d'Amérique na Dallas to pesi mbote pa Queen Clemence mbote, mama Queen Clemence, mama oyo ami kaba, ami pesa pona bandeko mususu bazwa. Mbote na yo mama Clemence ici kozali bongo na mikili ya Dallas. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. À tout de suite. Chap chap. Et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini. Baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.